eza kosongela biso ete na bopali ya Nzambe na kotambola na mibeko nde tokoloba. Donc yayebi te soki malobi malamu papa na sukisimo. Merci beaucoup, maman présidente. Au tabé, là, juste pour Olobi, les Kamayami Beko. Donc, conclure pour le forum de Bisso, avant Papa Pasteur Topé Maloba. Tout ça là, Liboso rappelle pour la Bisso Bagel. Le 4 août 1951, Papa Dengenda Kuntima à l'Otaki Ndoto. Na Ndoto wana balakisi biso ba jeune oyo tokosalia na ye na kati ya Lingomba. Tozalaki mikuwa, tozalaki na biso batu te. Tango balakisi Papa Dengenda mikuwa wana alobi me bato modèle oyo na kosala na bango ndenge nini. Yango tolobelaki na introduction difficulté ya Papa Dengenda en tant que moteyi. Mais tokopesa témoignage papa te na kati ya forum na biso to partageaka oyo toyebi oyo toyoki oyo totangi oyo tomoni na ba voyage de biso tokindaka tosololaka mpe na bambuta ezali mpe na mbuta moko peut-être ba oyo bauti na Congo bakoki koyeba ye Papa Georges bazalaki kotambola mingi na Papa Dengenda. Ye apesaki témoignage ete Papa Dengenda po azwa mosala na ye tata na ye apesaki ye 5 mibeko. Apesaki ye 5 mibeko oyo il faut atosa tina suka ya mission na ye ya koteya pendant 30 ans. Mobeko ya liboso ezalaki akoki kolala na kanda te. Ya mibale ezalaki akoki kozala na basi mibale te. Ya misato ezalaki akoki kokabola bana te. Oyo ye moko aboti na bandiki. Ya mine ezalaki akoki kozongisa mabe na mabe te. Nakanisi na mobeko oyo soki toki na ba exemple historique tokolala awa po ba exemple ezali ebele oyo bato basalaki Papa Dengenda mabe me azongisaki mabe na mabe te. Et mobeko ya suka akoki kopesa moto etumbu te. Donc 5 mibeko akoki kolala na kanda te, akoki kokabola bana te, akoki kozongisa mabe na mabe te, akoki kozala na basi mibale te, akoki kopesa moto etumbu te. Nayebi te soki témoin moko contemporain ya Papa Dengenda akoki kotelema mpo aloba ke abukaki moko ya mibeko wana azali te. Yango le 30 juin 1990 azalaki na fierté nyonso ya koloba ke nazwi diplôme na ngai. Nakanisi mpo na lelo tosukisi mpo na forum mais tokozwa enseignement ya maman conseillère na yango Papa Pasteur opesa biso kaka un petit mot na nsima nango to continue.
Donc, on centre. Un génoyer. Oh yeah! Tous amis, la maman. Il y a des pessimistaux. En tant que à l'oublié, à 1h du temps, surtout qu'il y a 23h, et l'eau, il faut que tu ailles. Et ça, bon côté. Et ça, boye! L'autre juillet, puis c'est majeur. Ingete. Tous amis. So, il tourne à peine pour tourner. Donc, tous amis, et l'eau. Sous ces années, ma papa m'a déboulé bisou. C'est vrai, maman m'a traversé la bisou. Mais papa, comme toi, l'homme noir est l'œuvre de la création du Saint-Esprit. Nous sommes dans la Genèse 1, verset 26. L'homme noir est l'œuvre de la création du Saint-Esprit. Mais, nous avons commun que nous doit bénéficier toutes les générations. Première génération d'Adam à Noé, voilà la génération de Mosso, il y a aussi des Sony, des bateaux, 8 personnes de Babikaki. Deuxième génération de Noé à Abraham. Batuka Kamisato, Babikaki. Bon, comme parce que les années originales de la génération, il y a enseignement qui va la biblique et tout ça. Première génération. Parce que comme il y a un papa Mario, ils ont insisté que la jeune va génération. Première génération d'Adam. À Noé, deuxième génération de Noé à Abraham. L'autre n'a pas troisième génération d'Abraham à Jésus-Christ. Troisième génération d'Abraham à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a repère, il y a quatrième génération. Oyo ndenge alaki makambo nyonso oyo ekosalema bokonzi likolo ekokita bongo na bongo. Pourquoi? Parce que secret ezali po ete baya koluka ngai na yo. Yango wana mission na biso ndenge ye atiki biso na diplôme na ye azwaki. Problème na ye objectif atteindre ya monimi ezalaka nini? Objectif ezalaka, nous entendons tous l'obtention du salut de nos âmes pour briller notre foi. C'est-à-dire, biso tous na kaka. Salut ya ba âme na biso. Pourtant, on a 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. Pourtant, Marie nous donne ce qu'il y a, on a pour tout. Donc, objectif est atteindre Yomonimi, les années pour obtenir salut. Il y a âme na yo. 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. Et beaucoup de temps, Oyo, yé papa de rien à Yébisibiso. Que tala, Mundini, à base de Neko, à base de Bonimo, à base de Sala. Mais pour obtenir salut à âme, dans la grâce où il y a et puis, tant aux amis attendent, pour la zone sous la génération, tant où tous amis attendent la grâce, tant où nous avons tout ça l'effort pour atteindre l'objectif, les amis, tant la grâce. La grâce de l'ennemi, donc c'est le temps du pardon du péché. C'est pourquoi Bissou va passer toujours se pulmoner, parce qu'ils attendent la grâce. Au salut du soumou, ok, au salut de tout là, attends, moment qui compte, attends, au salut de Toki, attends, au salut qui va la négociation qui se fait. Tant oui, on connaît pasteur, au salut de tout là, ma soumou là, il y a et les bisami, c'est la temps de la grâce. Donc, dans la Colossiens 1, 12, 14.
Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Jean chapitre 1, 1, 9. Pourquoi ça? Colossiens Christ Alobaki, Potoye Bake, Colossiens Christ Nazali, repère à 4e génération, Alobaki Boye. Cette génération ne passera point que tout cela arrive. Makambo ndenge papa dernier dans Alobaki, génération relégate. Génération. Colossiens Christ Alobaki, pour autant, on a Matthieu 24, 34. Voilà les messages quand on a service d'évangélisation parce qu'il y a un tout pour aider pour Zoa. Tant où nous avons temps et grâce, de profiter parce que papa a au monde a donné, tous hommes sous la maçon, enseignement long, il y a personne qui papa dit un continent, tout pour s'allier en haut, pour aider pour obtenir sa vie à l'âme de l'issue. Amen. Amen. Bagenouye. Oye. Bagenouye. Oye. Oyo, tokomi na mama ya nkambo.